Le chef, c'est moi, la vôtre. On m'appelle Miss Fa, autrement dit mère Nabangotou. Ah oui, c'est moi. Merci d'être branché scotché sur la meilleure chaîne Canal King TV, Canal King Konzo, autrement dit la télé-vérité. Merci également de me recevoir chez vous sans pour autant toquer, sans pour autant me donner l'invitation, mais je suis là pour vous faire plaisir. C'est dans quelques jours que nous allons fêter la Noël. Oui, c'est dans quelques jours, donc dans 6 à 7 jours que ce sera une merveilleuse fête de tout le monde ici, partout au monde. Nous allons fêter la fête de Noël et dans 2 ou une semaine et demie, ça sera la fin de l'année 2021. Merci d'y être là avec nous. Merci parce que vous étiez là avec nous dès le début de cette année 2021. Vous avez toujours eu le temps de suivre votre chaîne Canal King TV sur votre émission Canal Presse, Loémoyasika avec Maman Rachel Mboula, Club des enfants avec Merveille Nakamura, Salut Week-end avec moi, pourquoi pas les Vangantamba avec Irène Boulembi, sans oublier nos infos, Info Lingala et puis Lingala dans Gongebeti et puis notre journal télévisé en français. Nous sommes là toujours et nous ne cesserons pas pour vous faire plaisir. Nous sommes là toujours avec vous. Excellent week-end, c'est là notre chief, le DG, M. José Adolphe Voto, là où il est en train de nous suivre. Excellent week-end à vous, chief. Merci à Koupar Bola, merci à Fodita Akili qui est à la réalisation de ce matin. Yagim Poto, je te dis merci. Serge Koulou, Motema et Maman Pauline, excellent week-end à vous. Patine Tsumbu, Papa Nabilive, merci d'être là avec nous sur le web de CKTV. Toute la famille Bina, nous partout, vous êtes en train de me suivre. Excellent week-end à vous. Merci aussi à Jean Omana, les chiefs de l'INACO. Merci à Madame Yangala Koni Yaki. Excellent week-end à toi. Big félicitations à toi, à ma confiance, ma fille, mon amie, ma complice, Divine Oyele, la confiance de Miss Fa. Merci beaucoup et nous disons gloire à Dieu pour ce que tu as fait. Merci pour ce que Dieu a fait pour toi. Divine Oyele. Et à toi aussi qui est en train de nous suivre, Patrick Kabea, Papa Nanadia. Excellent week-end à vous, le manager de Miss Fa. Merci d'être là toujours avec nous. Nous commençons cette émission. Nous allons dire merci à Dieu pour le souffle levé, l'intégrité physique qui continue toujours de nous rendre disponibles. Kola Kulamuka, Eza Bitibité. Time Balongi, Molongi, avec les amis de Madjabou. Excellent week-end, c'est là, Papa Mike Kalambaï, l'auteur et compositeur de cette structure Madjabou. Avec papa Laure Lembambongo et puis papa Laure Lombo et puis nous voyons encore maman Sandra, la sœur qui Rosny Kaïba, la sœur Déborah. Excellent week-end à vous tous, les amis des Madjabou Molongi. Je pense que vous avez prié avec nous Totsi Kalara Balongi sur tout ce que nous faisons et pour rester toujours Molongi, il faut toujours être droit, mettre toujours Dieu en première position. Que tu seras toujours Molongi tel que moi là je le fais. Je ne commence pas cette émission sans pour autant remercier l'Éternel. Donc nous autres ici, nous avons que Dieu sans Zambé Mawapla, c'est ce que nous faisons. Nous allons souhaiter un heureux anniversaire à tous les natifs d'aujourd'hui, 18 décembre, partout où vous êtes. Je ne même pas eu un message de quelqu'un, je ne même pas eu quelque chose. Si tu es en train de me suivre, bon anniversaire à vous. Au plein succès à vous tous, partout où vous êtes en train de nous suivre. En tout cas, heureux anniversaire à vous tous. Ici à Kinshasa, partout vous êtes dans des provinces, mais en train de nous suivre, même dans des réseaux sociaux. Bon anniversaire à vous, au plein succès à vous tous. Vous aussi qui êtes en train de se marier aujourd'hui, un heureux mariage à vous tous, partout où vous êtes. Plein succès à vous tous. Libala Nabino et les Kabiens, que Dieu vous fasse toujours du bien, que Dieu vous donne que le désir de vos cœurs. Hier, le 17 décembre, c'était l'anniversaire des Galia Ebanda, la maman des Gachou, Gaga Ebanda. Bon anniversaire à toi encore, mère, plein succès à toi. Hier, c'était une fête pour toi, Galia Ebanda, la grande sœur de ces petits, la maman des Gachou, Madame Ya Molonga Ninaye, Galia Ebanda, vis longtemps, demeure béni. Que Dieu te fasse encore du bien, que Dieu te donne que le désir de ton cœur, succès, bonheur, paix. Allons inviter là où tu es. Je sais que tu es très loin, mais tu es en train de nous suivre depuis les réseaux sociaux. Vis longtemps. Le numéro est là. Et à toi aussi qui es en train de nous suivre, qui n'avait pas eu le temps de m'écrire ni de me faire un message, le numéro est là. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, il faut juste me faire un message. Ça me fera énormément plaisir. Nous allons suivre Ferregola dans Ma meilleure chemise pour vous faire énormément plaisir.
On est week-end, comme d'habitude, c'est ici, donc on ne zappe pas. Je pense que ça fait énormément plaisir à papa mon Franck Kunku, Moté Maya, maman Nicole Mitonde. Je pense que vous avez aimé ma meilleure chemise, papa Franck Coucou Monté, ma maman Nicole. Maman Nicole, excellent week-end à vous, là où vous êtes en train de nous suivre. Merci aussi à toute la famille Bola, Nadège Bola, là où elle est en train de nous suivre, Petroni Bola. Excellent week-end à vous. Staff Kikueta, partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci d'être là avec nous. Pouvoir Bola listing na monitezara combo moko. Merci beaucoup à papa mon Franck. Il est en train de nous suivre, monsieur mon Franck Coucou. Il y a maman Nicole Mitondo. Je pense qu'elle est en train de nous suivre. Nous allons parler aujourd'hui. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Il faut juste laisser des messages. Toi qui es en train de m'appeler, je suis désolé, il faut laisser le message. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Nous allons recevoir notre papa Nteka qui est là avec nous sur ce plateau. On va parler un peu de notre province du Bas-Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Depuis le incendie de notre gouverneur jusqu'à présent, tous ont évacué. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Bas-Congo? Bonjour Papa Nteka. Bonjour maman. Boni papa. Oui, ça va bien, à part ça, tout ça na Mawa. Mbote na spectateurs bazolanda biso na ya Bas-Congo na Kisasa na Bandundu na Brazzaville. Tout père des évêques na biso. Oui. Monseigneur Daniel Lam. Oui, mes condoléances à vous tous. Oui, autaki messe ya centenaire ya Tumba. Azaki na chef de l'état kuna. Après na retour na ya salaki malaise na Matadi, akufraki na hôpital ya Midema. Corps batiangu na Inga, je crois que le 21 décembre. 21 décembre. Oui, alors bandeko na biso nyonso ba Congo na bandeko na biso église catholique na ba congolais nyonso. Voilà ma kamutoza na ngo ya mawa. Liwa izali nzambe mutasala ngo. Biso batoke ndikuna yango ya wate. Tika molimo na yepe mona ndenge ya malamu Monseigneur Daniel Land Mai. Paix à son âme, Monseigneur Daniel Land depuis Bas-Congo et vous tous aussi les natifs de Bas-Congo partout vous êtes en train de nous suivre. Nous vous présentons nos condoléances. Paix à son âme, Monseigneur Daniel Land, et puis les condoléances plus particulièrement à toute sa famille biologique, sa femme et ses enfants. Bozala Makasi, Nzambe Abatela Bino. Papa Nteka, qu'est-ce qui se passe au juste na Bas-Congo? Province Bas-Congo, ezali province moko munene, ezali créé en 1275 na Congo Mobimba. Oui. Le royaume du Congo était créé en 1275 par Nimilo Kendalias Tiniwene. Alors, le gouverneur va pas nous benga bango bangufulu dans les temps. Tout ça qui n'a si province na province wana. Alors, les gens ont passé mon cas glorieux. Province Congo central. Il y avait que premier Congo central et puis ça premier président de la République et puis ça parti à Liboso à Bako en 1950 et puis c'est premier universitaire Paul Panda ou Asisaki ba été en 1909 na Poto. En 1919, à Sali parti politique, Union congolaise, Paul Panda. Alors, et puis ça pas te belé na Bakongo. Bakongo bazana passé beaucoup glorieux. Mais Makambo, les autres de Congo ça. Bakongo bazana passé glorieux. Glorieux. Tandengeni donc batumoko ya Bwanya, bazana passé beaucoup ya Kitoko. Et passé beaucoup ya Mabete, ya Munene. Mokongo tout d'abord à l'Ukrabitubate, à Bundarate, à la moralité de Kimuntu. Donc, le problème, il y a Mokongo et ça. Mais Bakongo Bakabarate. Non. Dire que Bakabarate est Zali Kabousus. Bakabarate. Bakabaka. Puisque Bakongo Bakabarate. Kabele Loko Azanango. Soka Azanango ton Kabelo. Ah, Bomba. Ah, on lui va passer là. C'est les Bakongo. Au Moni Mboko, Tango Kassamou, comme premier président de la République. Est-ce qu'il y aura qui m'a pillage des Alagas? Ou qui m'a Ibimbo? Ma ministre Nios Kassamou a travaillé dans Bango Yokana na Ibambo pendant 5 ans, maman. Faut que ça la Nesego, il y a repère ça, fierté, dans le campo premier président Salaki. So ka ke mission azongi mbo wa l'État aiko zongo za trésor de l'État. Azongi sango. Ozoka, maman Kassamou a outi voyage, ba quitter na bitu ngobila. Ba douanier ba mona ki ba tiki ba kolina ye. Mais akobi na ndako. Président Kassamou wa FCA aïe c'est que non ba l'exinga ba bagaza non zonga ba futa mbongo ba futa na douane bon et loko ya mutuya ya ko kibo moto ba Congo na personnalité
wana okomona ke bakongo bakabaka te basalaka boye kasi mo batike 14 milliards de dollars na banque centrale oyo ntango alongwe le 24 novembre 1965 ozolanda ngai atike 14 milliards de dollars et un enseignant alaki mutu munene enseignant soki na famille boza na enseignant bozali bato soki boza na enseignant dans le temps enseignant ke na ndako cuisinier même ba domestique autres sont ba cuisinier ba su banda ka fo d'avance na bandale partout parce que banda donc de kokolo bake ba Congo bazali bato ya bwania taka saba longwe alingi batata te mboka eza biso nyuso atieki mboka akomi na mbazangu colonel Tchaki a bloqué ki wana alobi to ke kuzo sur le pouvoir aboya ki makila bato etangao il a refusé à sa makila bato pendant 2 heures de temps mutu wana olobi ke bato wana bazali pamba mo Congo tout d'abord aluka bitumba te mo Congo yiba ka te mais ba Congo l'autre moment le contraire partout même dans la province mais c'est ça le problème de d'autocité donc changement et makasi yango tozolo bawa tout d'abord que eloko wana nde tokotele melango eloko wana moralité muibi comme la profession na Congo eza profession bon na komi tout na mama lelo bato bazo yiba nani oyo akokoza la candidat mais il faut s'éliminer tango ozali muibi tango présenter candidature ba ko éliminer yo puis ba ko élire muibi te est-ce pas oyo bateki muibi bazo sala bazo ko bebisa honneur na bango bazo ko casser bango moko donc biso tozali bato oyo tomona sanza liboso oyebi ke mukongo tango mukongo azali Amérique ezalaki te Amérique c'est le 14e siècle mais le royaume de Congo c'est en 1275 et parmi les bato batongi Amérique ba Congo bakendiki kuna esclave bakende kuna biso toujours premier évêque noir pour que tu évêque bonzambe les 5 mois 15e siècle 1518 toujours premier évêque noir le 15e siècle toujours que même oui papa ambassadeur oui bien que Mukongo l'a qui organisé na 604 déjà tous les ambassadeurs ça pour vous na comme ambassadeur na Rome il me semble na kata na Congo mobimboyo na ba province de colonie César na zaki na ambassadeur na 16e siècle na 604 ensemble de vous mais ça dit que le changement changement et non que ça li bongo na émission que likambo muyibi comme la profession donc mutako lo bake profession na za voler premier élite et source nango ezali alors source nango ezali pas saison ya na mboka pas saison ya na mboka lelo na lingi na biso ke biso ba Congo tozaki exemplaire base ba Congo bana ko bala bango soki obali mwasi mu Congo même Mangala même nino okomona ke azala personnalité bana ko bala bango problème élite donc lelo to komi bato moko oyo dignité wana ni ose baby ya mwi na peso exemple makambo eleke na Congo central atuba to bwana zaki gouverneur et baiko kanga bango na makambo oyo ya mamimi mais procureur ya cour constitutionnelle Kabenge Numbi alobi ke commanditaire ya makambo wana ezaki atuma to bwana ba député balongoliye l'air balongoliye ali kolongwa te dossier qui est la cour constitutionnelle basambi cour constitutionnelle peut elongoliye ali kolongwa te maintenant sikoyo mais azo sala te non sikoyo ministre ya Yesika azo jouer intérim existe Luemba tala di kamanani la lobele kama utoloba soko tali bat 14 mois 15 mois impayés les mêmes provinces Luemba komi Luemba makosa komi gouverneur wana 3 mois tous les 3 mois ça les bata futi bango recette makasi siko zoko bata donc ba moi nous ça sali Luemba futi moté mabe ali kufuta bana kufuta batute même est-ce que bato ngo bazana ba mais chopo ya bibende qui va dire raté mais Luemba koti wana Luemba faut futa bato recette mbati pendant 14-15 mois donc monsieur Justin Luemba a y un changement on peut dire changement makasi
tout d'abord calme côté dans le sens que Liwa est diminué. Liwa est diminué parce qu'il y a eu au moins déjà 5 députés, 6 députés Bakoufaki. Et bien oui, chaque jour on peut député. Province ni nous député Bakoufakaboy. Banda l'élection en 2018, tout le monde est chef de l'État. Province ni na moni ba député depuis Banda 2018, il y a 6 députés Bakoufi. On s'est assassiné Bango. Non, ça c'est rien. Mais biso makamwana ezakite. Mukongo pas zoka munduki Alexandre Kunaye ezaki le soumunene. Mukongo ayi makamwana te. Mais il y a atuma tuwana yaki na makambozo boy. Ayaki na makambo. Est-ce que yem tobanda ko intoxiquer? Mais les na isiko les sauté. Il y a eu combien de morts banda comme la gouverneur. Na mbo ba tukufa plus de 300 baziki. Accident na mbazangu partout des accidents. Alors non. Biso tozali batu moko tozana passe glorieux. Depuis Luemba koti kuna kalbe komi. Depuis Luemba koti kuna. Lelo soki a situé candidature et qui a za la gouverneur Boponae. Nan. Monsieur Justin Luemba. Monsieur Justin Luemba eza problème ya ba député. Ngai soki na ngai na ndenge na zomo na gestion na ye azo travailler calmement. Problème élité ngana koko voter. Yo zana pour donc voter na. Est-ce que les acquis députés que Luemba za candidat na voter. Parce que Azamutu oyo na yipsi yoke ya tiki ba non plus de 15 mois futaka batute batuma lelo batu ko mo banda ba mo nyo sasali Luemba sali 3 mois yo afuti batumbo ba mo pourquoi on futa batute recette mata peut-être pas na yema banda marché bien il y avait pas assez d'argent maman oye bien na lina yipso boy oui tangu mbado alaki popa sisi stade wana asalaki budget il y a 2 500 000 $. Babimisaki mbonga tiaka ngona bureau na ye. Mutazo akango atuma tubwana. 2 500 000 $. La preuve. Oui, il y a des preuves. Mbongo wana omo aussi ce stade de sécurité. Matusi la ye on présent assemblée provinciale. Asengi susu ba pesa ye pour aussi ce stade 6 millions de $. Ba pesa 6 millions et ça doit de s'élagater. Ba ko longola matusi la ndenge moko mabe na coup d'état babuki bureau ba bengani. Vraiment ko comme président assemblée ay ko susu 9 millions de $. Et stade ngo sila kate. Uzola nangai. Oui papa. Et stade sila kate. Et ça doit na ezo sila te. Mais si ko kaka mbongo nyonse kei to yibite keliko wap. Et nazo ibsa yo nazo ko informer que mutu lokola nyondo so dimas. Bakamno mingi bimbaka wana plus de 100 véhicules et ya wana et foutra douane était pas l'étude et foutra payage té pèse foutra té les gars gratuitement bon on est que ils ont na poche au gouverneur alors province va ko songa siba province ko songa siba tout ça de biso tout ça de bon richesse de Congo tout ça na payage on des acquis payage provincial tout ça payage ya ba Congo Kolongwa Kinshasa Timatadi. Tout ça payage à Lufu. Tout ça payage à Mwanda. Tout ça payage à Emma. Tout ça payage à Ongo. Mungu est béni par le Kotawada. A foutu batute. Est-ce que les lois n'a rien à dire ça? 14 gouverneurs n'y sont yo. Basala qui m'est pas baroulou la bango. Basala pas problème. Aujourd'hui, maman, Bamouyej, Maweja. Aujourd'hui, béni 14 Mobimba. Problème des alités. Pourquoi il y a au Karamakara qui y a Zalakara gouverneur? Ah, c'est la gouverneur pour Nanine. Parce qu'il n'y a pas 14. Sur 26 provinces, 14, y compris province de Congo central. Il y a les 13 chefs de l'État, qui est 14 provinces, pour changer le gouverneur. Alors, il y a un gouverneur des alliés, il y a tout le monde. Gouverneur des alliés, mais ailleurs qui est passé, présent et à venir. La nature, et vous jugez. La nature, et vous jugez. Pour nenga bébé province nenga comme ça est-ce que kaka bato ba bia longwa na ba juger bon ko ba bika yenda tikala pa pour monter gagnon surtout no bolo ekeno na na tunia ba akutika na ndeni ba longola kiye mais obi bien que ba longola kiye ya nini ko longwa te o wa longwa avant kuna mais tu dois remercier quand même ministre ya selo iye muta longola ete pour considérer longola ye ari wana yaki wana ba bomba ngo mais c'est le aïe wana tali à mon à ça j'ai dit information comment tu appliquer à wana donc il y a les kamuka ko lo bate
province eza patrimoine ya biso nyonso que province ekoma na calme ntango moto alongwe calme ekuti eloko ezosala bato ke adétruire province oyo adétruire province oyo lelo tozana oyebi ke installé ya loba que sans chemin de fer sans port de Matadi les Congo vont rien lelo yo moni ke ba Congo batumbaki makasi likolo ya makabetali pont batingi basala rail Kinshasa Brazzaville donc ba yoki yango esipesaki ngai te esipesaki ba Congo nyonso te puisque problème ya port ya Mwanda eza problème ya intérêt national ya biso nyonso ekolongwa Lubumbashi Kasai Équateur biloko ezokoleketi ekei kuna mais lelo biloko soki ekei na Brazzaville eza mpona biso te bomoni na Congo Brazzaville ndenge na batraitaki biso mais bandeko na biso azokende kuna boma nyoka boma congolais tika nyoka non kaka bango okomeka na Brazzaville te alors biso tozala nzela biso tokozwa problème ya moto te désolé basalaka Serge Koulon souffle un peu topemisa papa donc yango tozoloba ke province nzela oyo ya rai Kinshasa ezali nzela ya intérêt national donc oyo ya port ya Mwanda port wana eza intérêt national donc biso calme côté na Congo central si je comprends bien avec Papa Ntseka, l'intérimaire Justin Luemba, il est impeccable. Calme, banda côté 3 mois na yebsi binoke ganda a fouti ba moi nyonso yo même sans oyo bientôt a fouta ngona donc nyonso zo marcher bien ils ont marché bien calme côté puisque nous ba lobby na devise na biso paix ici travail mais ce qui kimia ezalité kimia ezali richesse mobimba pour oui, partout. Tant que vous avez un monde qui est tranquille, qui met des richesses mobimba. Donc, et nous, la population se prend en haut. Nous sommes basali, nous dirigeons pour calmement, nous dirigeons pour nous foutre à bateau, puisque bateau à salaka. Il ne faut pas foutre à bateau. Il y a tout le monde pas foutre à bateau. Mais pendant 14-15 mois, il faut foutre à bateau. Est-ce que vous allez pour tout ça dans Zam? Vraiment. Vous avez un thème à bateau. Bateau, basala, on a basala, basala, bana, batanga, il faut foutre à bateau 14-15 mois. Est-ce que vous allez pour tout ça dans Zam ou bien vous allez diable? Vraiment. Non, ce n'est pas sérieux. Donc c'est ça, biso. Donc, maman, il y a un zolo baké. Nandeko na biso nazoko adresser ça na chef de l'état que biso asa omoni province na lingina loba président de la république atangi omoni tumedia zai sika mayele ya utaka botali président Tshisekedi mokolo wana le 13 denga prononcer discours ya kitoko azalaki na papier na maboko te mayele wana juliwa mais mayele za richesse mobile na mutu azana mbongo na wazana mayele mutu na mayele aleki puisque mayele mutu ekopota mbongo bomoni ndenge s'exprimer calmement na mayele azwaki na Congo central eyaki na sa mais oui mayele mutu na Congo central to pe mandamu papa voilà to souffler tout est possible na Congo la biso soki batu bache mitema na se soki batu bache mitema malamu soki batu bache mayele na bango en place les intérêts personnels aussi et baby saramboka donc tout est possible na Congo na biso ceux qui ont la peine très à moninga même la Bible est autant arabutu mo et komami que il faut considérer aussi les intérêts des autres et à baninga n'est-ce pas papa Nti? Oui tout ce qui sont la intérêt à baninga puisque mboka ekoki ko sala ka pona libumuna yote mais bino pe na Congo na bino na Congo central wana spiritualité za makasi oui yango na lingi na mais c'est comme si ils jouent un rôle morotin non le problème c'est quoi au monde lelo yo mangoma mingi komi ya lukuta mingi vete za sute mukongo azali mutu ayebaki nzambe mukongo azali mutu oyo azali kosala mabete mukongo alaki mutu abunia alors lelo yo tozomona ke même bana na biso donc na koko lobake tozobanga pour être éducation. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous avez à dire, il faut juste faire un message. N'insistez pas avec vos appels parce qu'on n'est pas permis de prendre vos appels, s'il vous plaît. Il faut juste nous faire un message. Si tu as des questions, il faut le faire par un message. N'insistez pas avec vos appels, s'il vous plaît. Oui, alors, dans l'Igna Lobaboye, Bishop Congo, tu as les bateaux où tout le monde est central, pour le Congo central. Tozaki batu oyo tozaki na ngutu ko lobano ki ba Congo azaki bien organisé koleka ba américain
Amérique est tombée dans le 14e siècle. Mais le royaume du Congo est en 1275. Tous ceux qui sont ambassadeurs, tous ceux qui sont chrétiens à Rome, en Italie, en Espagne. Donc tous ceux qui sont beaucoup de passé gloire. Même ceux qui ont indépendance, le Congo, tout ça qui a avancé. Mais les lois, ceux qui ont commis, tous ceux qui pente. Il faut tout le monde. Il y a les lots et zanini. Il y a un peu éclaircir parce que il y a les lots. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est comme la profession n'a pas. Il faut tout tellement les lots qui ont la profession. Parce que il faut pas la moralité. La crainte de Dieu, elle a commencé à la sagesse. Tant que tu vas donc il y a les lots et les corruptions. Les lots, il y a les maman. Le Congo est salamé comme Congo, État indépendant du Congo, le 26 février 1885. Et bandé la bombe. Bon. Tant que vous awa, Bakongo, balaki batmoko ya boania. Mboka ezala ko marché kitoko. Muibi ezala kité. Mboka etambole kitoko. Sikoyo l'air va diriger mboka oyo pendant oyibi ke na linga lo bakena 1900 de 1904 à 1905. Babels va parler ko kata ba Congo maboko ba boy ko sala bila. Mais rapport wane keleki et pas ya ba signataire ya acte de Berlin. Oui. Que non makamo ezama la monté. Et en 1908 Europe a cédé Congo na Belgique de commission colonisation de 1908 jusqu'à 1980, jusqu'à 1960. 80 ans. Moutounini oya mekaki, les Rwanda ba Belge, ba Kangimbo, ba Vandiango, Maï Nyons, Biloko Nyons, c'est ça qui a pour deux. Il a 24 ans. Mais les lois il n'a pas batozon à Moutounini a mekaki à l'eau. Oui, mais que Congo de Koloba, bandira 24 ans. Roi pour deux. De 26 février 1885 jusqu'à 1908. Tala siko Belgique biloko asa na colonisation. Otali bandako on attrape port biloko belé salami yao. Mbokela kitoko on attrape tout sur l'économie. Mais le lot peut pas. Mais ça partait de la société. Pas tu es ça les assoute pas compagnie Koufi. Congo ezali oyibi na linga biso bama. Nzabele na sali mokilo yo. Mboka suka salaka Congo. Biloko nyo setila kana mabuku. Zambe tanga sali mokili. Sali mokili mboka ya Congo. Ezaki Congo. Biloko nyo ezaki na mabuku na yetikala na mabuku abwaka kyao. Buta konsulte. Lelo yo pays lukula Malaisie. Tala lukula Malaisie. Eleki biso. Malaisie lelo eleki biso. Eleki biso. Donc tala kaka maya pambo yo to koko teka ngo mokili mobimba. Bato pongo. Tout ça na ba diamant, tout ça na or, tout ça na pétrole, tout ça na uranium, tout ça na biloko ebele. Mais biso toujours bénéficier na ngote. Rwanda ezaki pays so vivre na ti. Azo teka tika kakana. Les chercheurs Rwanda ezaki ti. Mais le comme pays importateur ya pétrole. Pardon ya diamant, ya cuivre, ba or. Pona buzo ba nani? Pona zo na biso. Mais ceux qui ne peuvent pas lier ça le Congo. Mais pas y a que ça là ba kamati ba Congo le ba tiawa na ba sang pe misala. Mais les lots Rwanda. Maintenant s'il faut lancer appel moko les lots pour un changement ya Congo to changement ya Congo central place aux alliés. Okoki kolobani caméra noya. Et là on a kolobezali changement ya mentalité. Ceux qui mentalité na biso changer to za da bolingo. Et là que ça biso ba Congo le bolingo. Bolingo. Né président qui sigira komi wana. So biso nyo to za ki bloc tout ça na bolingo. Mboko to komona pas to so bona te. So to so souffrir à cause aux anya amour. Égoïsme. Ozomona to linganité. Ta ko pene bolingani pays le ko Israël. Oui que les loyo israéliens yo ça saka sécurité mboko na yi. Israéliens yo ça saka sécurité Israël azo diriger monde mobimba. Les loyo sont aucun fonds monétaire international banque mondiale. Mais ça banane sont des juifs. Sont des juifs. Mais tellement mboko muké. Tellement mboko muké zo diriger mboko mobimba pour la finance, puissance financière. Oui bazadango. Mais tala économie na biso ba indien siko ba jumboko yo nous c'est comme ya ba indien oui mais que tu comprends teka moko soko tena na ville ya bandako bazo tonga ils ont fait toes bon signer contrat à 30 ans 40 ans nenga na saboye na signer ndako ya india tonga pendant 30 ans
ya exploitango na ukoma kuna 50 ans mboko nyonso zoteka mboko zokende donc eloko ezangi biso bolingo tozala mboko lelo ntango akaleyelaki awa omona élevage ezali partout bangombe na bumba loso tondo lia loso e Thaïlande te papa ya Chine bazosala bapapier loso uta na bumba mafuta belset ezouta kuna ezoyawa lelo échange lelo biloko oyo bapapier kopala bazosala loso yango tozolia mais chaque jour aussi tozola makambo ezochanger même ce qui changer mais tokoperdre économie na biso te onyoso kosala awa toteka otolia omona babalade message moko ye balobi papa za pour l'intérimaire Justin Luemba ozo bénéficier nini yene mutaza na sima na yo to ndenge nini non na lingi na yebisa yo ngai na lobi makambo na moni na Congo central na moni oui na lobi intérim eza na latin no intérimé puisque ndenge baza na gouverneur za démissionnaire le baza intérimé azosala oyo asali naza pour ye puisque asali monani na Congo central depuis asali 3 mois bato baza kuna tout 15 mois on futa balobi l'intérimaire Justin Luemba pas en Congo oui aza mu Congo donc na ici Luemba asali 3 mois naza pour ye puisque asali 3 mois par rapport à asali 15 ba mule belita 4 ans azo futa bato te Luemba asali 3 mois les mêmes provinces wana et 3 mois nous s'en futi bato donc jour de koki ofuti mais pas basala mosala ba futa bango te basala basa ban ba futa banda est-ce que c'est normal yo ko puye mutande ngwana nani o sala ba futa yete même tu okangli ndaba na singa o wuti na za faut que ya bakla même si on bale mo sanda o tena nda ko lesa yete wuli bale wana kusimba jamais o tela ke ka bolingo na yo po yo sa kitoko non o tela ke ko le kitoko na yo non papa non donc Luemba na koloba ke aza modéré dans sens que azo futa bato il est un peu ouvert azo futa bato il est honnête est-ce que muta ko zala ka mutu wana ke afuta ka bato te 15 mois 20 mois nzamba sala bande kuna yo baso sala ko sala wana to futa bango te mboko ni ko mona ndengwa salaire c'est biblique bato va vivre dans salaire 15 mois de yipsio bato bakondi bato bakufi na Congo central est-ce que comme 15 mois aux obeta c'est aux lo bepelé mutu maka ko bima témoigner pesa bien ko ya lo na yipsio clair ko vérifier mais bato mingi bazali na basoto baza MP mama yo zaka wapi basoto mingi bazali abo boko tsuka yebi yango tsuka yebite bato zo futa bango te bamuso baza 32 mois ba futa bango te mais bato bazo no même net ba mikolo bango pe bakuti ba makambo bakuti ya kufa ba régler ngo si on bakuti moyibi bango pe bakomika koluka ba intérêt na bango moko mboka oyo détourner na ya yebi keso bokangie ata botele 5 ans de prison alors comme ça t'a désinterbi manaye mais oyebi les camions zakana tanguna oyebi que démocratie koko zate soki justice sont les altés démocratie koko zalate soki justice sont les altés soki justice sont les altés démocratie ko zalate justice solo justice ne yango evanda sambo justice yango etombola kambo mais soki justice les altés président de la république akona ki kolwana même kolwana azaki na ba journaliste landaki na do sakoino na journaliste wa lobino azokamwa andimilaki teke makamba boy koko zala boy ndenge mboka ekombi donc il faut président de la république apeta makasa makamba etale justice positif de tombola kambo mais soki justice ezalite tokosuka wapi ozomona donc na koko loba na yo justice ezali loko moko monene Dieu c'est Dieu qui existe justice est égal Dieu c'est Dieu qui existe tant que vous autres système vous autres s'embêter tant aussi si vous autres s'embêter justice est égal Dieu c'est Dieu qui existe exactement tant que ça la réagir c'est pas so yebate tant que vous ça la justice wana vous salango Bozo salango parce que j'étais tellement c'est nzambo tazana kata bino à part ba salaire ndenge l'intérimaire Justin Luemba zo futa projet na ya société ezani et asali déjà nini na ville wana oyo ezomona na 3 mois oyo abandi déjà kotonga morgue na matali wana morgue zakite azotonga morgue na 3 mois oyo abandi kotonga morgue abandi kofuta bato akubongisa donc soki possibilité il y a nino ezali l'élection koya ça va ce qui était yemo dans un intérimaire mais loko na komona mabe président de la république avant na parler des peuples atuma tubwana akei kuna
Mais bato ya cour de cassation baza ko lokatu matu bwana depuis kala. Et loko ne bako kanga yete. Azo ko défier dans l'état congolais. Azo ko défier dans l'état congolais vani na yewada akei kura. Akeni kure tanteki. Na natos ka l'état te. L'état sa bonne était azo keta za l'état. Mutu boka ko komata l'état te ya ko battre l'état. Et ça honte qu'on a biso to ko na justice oyo azo ko défier justice ba magistrat ya cour constitutionnelle. Oui. Bazotala et ba ya cour de cassation au moment où il y a cour de cassation à Bano Koduka, ça qui mandat au Bakanga, et l'on est de Kosanga et Kosanga Bakanga. Non, il s'est fait ça qui rapport. A dit que l'inspecteur de Bozoa qui a corrompu Bango. Il y a mis par le baquet Basali, Basali rapport, Batindia, on a cour de cassation, et ça coûte Basala mandat, Batinda, et l'on est de Bakoko Kangalete, il y a Zali Nan. Mais ce que nous allons, l'État faut total à Kango, dans le colo. Faut tout bang à l'État. Ceux qui battent pas au bang à l'État, t'es bon que vous tambolatez. Bon que tambolatez. Mais il y a autre chose. Mais l'État est mort. Oui, président Azami Mazisete. Il y a moi qui salama kapote. Makabazo belela. Côté justice. Faut justice et téléba. Faut justice. Bati kama kambo impunité en dégo. Il y a comment que mutu o ayibi. Ils sont ça les batu passe. Donc pour beaucoup le belelo. Au gros yiba na yo. Pour yibe comme dans mon profession. Tu condamner le chef de l'État. Est-ce qu'il y a un peu de si quoi y na place où y est? Mais tiens pas toi là, faut pas aider. Mais à quoi net vous collouez un protocole de thèse au moins que mouton à gouverneur. Balongolaye. Gouverneur aïe. Pourquoi pas que le gouvernement se soit là? Vous n'avez pas parlé du peuple. Pourquoi est-ce qu'on défie le gouvernement? Donc vous avez dit que ils allaient passer au yo toujours au bac non. Mboko soke lingue tambola. Il faut justice et là. Ce qui justice c'estalité. Mboka ekokufa mboka mama et baby tous aussi ça déjà le colon muibi muibi mutebe si mboka na corruption donc otali kaka mutoyo lukula ozo bol muto azo benga maboko bang ono bwaka mbo maboko bang ese maboko za la bang bato bazo mona passe yawa maboko sala na musala ozo sala ta bwaka mbongo na bato kasi na musala ozo sala na mbongo na yo apoche na yo ya mbongo na yo te ngo benga maboko bang donc bwaka mbongo yo benga maboko bang donc eloko wana na Congo central atu bato bwana ko zonga te comme gouverneur ezali crime ezali sumu munene oyo bazo sumutu lokola yebo soko ko koloba liloba moko na message na Luemba caméra yango non na likamana ko koloba na Luemba azali mundi munene azo ko futa batu a contrôler ndengwana yé mutaza intérimaire d'élection pour organiser ceux qui vont organiser l'élection ceux qui ont candidat à poser candidature ceux qui ont candidat ou aux candidat ou les gouverneurs pour voter donc c'est le chef de l'État qui va Congo bazana calme impunité oyo les comme toujours regretter mingi cour de cassation asala ki mandat pour kangatu motubwana asala ki mandat il le mandat wana soka bomba ngo aliko kangayete et toujours mon yebisika oyo bata protocole d'état o basaka misala mutu wana soki alongo na musala bakoko kote sika wana ta défier moka akoko défier justice ya Congo te wana ya ko défier donc bonu ko mongo bochai baboko atuto baka kangama po exemple ezala po biso ba Congo tozala ki mama soki lelo bazuyo moyibi tozoke le dana suka ko soko bazuyo moyibi bakangi yo bakino na zana monene et bon bato bazosala na message na Luemba soki pe ba nduyo yene erreur wana abako basoki ba nduyo ba conduire yene erreur bazana doit erreur mais baza le même personne basala ki na messia tout bato wana basali kuna ye il faut ba penser nzela pour vu que a changer bato wana ozomona c'est compliqué donc mais mutu oza ouais bien mutu ezalaka mukunzi bato ba ezalaka baza ba collaborateur mutu azana mutu ezali Luemba azana miso azokomona donc na ndenga za kosala azana doit erreur de donc calme biso to sengi na chef de l'État merci lokola tu alongwe calme komi to kopesa batonde to zakini na tumba azamo ndeko na biso chef de l'État puisque atangi kuna na Congo central mais la jili kuna na centenaire ya dimanche oyo azalaki kuna elongo na population de Congo central ndenge yambaki
calme comme kuna donc à tout accord à droit ya buzonga sous kuna te to sengi na cour de cassation de ba juge kuna l'impunité c'est là ba kagala biso à tout batu bo to état de droit ezali. Merci papa Nseka bambote na batu balandi yo to silisi na pesi no bunyo mbote zamba pambula bina pesi yo pe mbote na pesi maman Kams mbote na Marthe na Palmire na senga pe numéro ya téléphone na yo na kopesa yo bongo pesa bango yo mokoloba 090 oui 34 oui 55 690 bandela 090 34 55 690 oui donc mutako benga wana. Merci beaucoup. Nous terminons ici cette émission d'aujourd'hui. Salut Week-end. Il a été avec nous, Papa Nseka, le natif à Congo Central. Il nous a tout dit, il a parlé. Je pense que vous avez eu le temps de suivre parce qu'il y a encore de messages au nom de Tangité, faute de temps. Merci à Freddy Takili qui était à la réalisation. Koparbola, merci. Merci aussi à Serge Kouilou, Patine Soumo, Papa Nabilev, je te dis merci. Merci à toute la famille Binano de part et d'autre. Merci aussi à mes amis de gauche à droite partout, vous m'avez suivi. Retrouvez-moi encore prochainement. Ça sera toujours ici sur les antennes de Canal King TV. Continuez toujours avec ce meilleur programme de cette très belle chaîne de la télé-vérité. After moi, vous allez suivre Maman Rachel Mboula dans l'Oembo Yassika. Mère Nabangonio surtout vous dit au revoir.